Bino nyonso bozolanda depuis tongo lelo ndenge mapinga ya Rwanda bakoti na Goma. Bakoti na Goma bazaka na intention moko koboma po bango makanisi na bango ezaka kaba occuper mabele ya biso. Lobi tozaki na réunion na mokonzi ya mboka pona kotala situation sécuritaire to yebi ba intention na bango. Ba intention na bango eza koboma, ba intention na bango eza kosala massacre to pe carnage na kati ya Goma. Bomona ki déjà lobby ba bombe et que qui na ba site de déplacés. Ba attaquaki ba casque blanc MONUSCO. Donc baza prêt à tout. Yango mokonzi mboka pesa ki biso instruction comme gouvernement. To travailler tout ça la nyonso pona ko éviter bandeko na biso ba kufa na situation oyo ba Rwandais ba memi na Congo. Yango toza ko recommander na bana nyonso oyo baza na Goma. Bo vanda na bandaku. Bo mi batela. Ya mibale bo kende na ba action te oyo ya ba pillage tope ko sala mobulu waneza ko sala jeu ya monguna ya misato biso to lobaka mingi bo se fiete na oto bengi poison rwandais parce que bazo de kisa ba des informations na ba information mabe mingi yango na ba moment ya boye biso nyonso ifoto telema biso nyonso ifoto ya na sima ya mapinga biso nyonso ifoto ya na sima ya mokonzi ya mboka na ndenge wana nde tokosangana biso nyonso pe topesa yano na ba Rwandais to pe na ba o nyonso baza sima na bango ke Congo eza kotelema ba compatriotes da biso a Goma bayeba ke baza bango moko te na moment oyo bazo connaître ba situation ya mabe o euti na Rwanda. Donc biso nyonso to telema to bunda pone kolo bendele koyate. Les prophètes des malheurs souhaitaient même que Goma tombe. Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas. Comment ils ont tambola na internet, bazakoloba que lobby bakokata internet. Na ibité s'occuper au monde. Ça lokuta to eza sol. Lokuta poison rwandais. Ça poison rwandais. Omoni biso ndeko Israël. Ce qu'il fallait au kata internet. Pona makambo nde tokatango kala au regard ya makambo mususu tomonaka kasi biso toza na contexte moko démocratique yango tozopesa ba oyo nyonso oza influenceur oza congolais oza nani salela internet na yo na ndenge malamu toza na code numérique pe na moment oyo tozito activer ba service oyo nyonso bazo distiller poison rwandais toko identifier bango pe toko kanga bango parce que toza na moment moko ya gravité yango tozo conseiller batu nyonso na ba groupe WhatsApp parce que moni lelo internet et pe ça rappelle batu moyen de vivre batu nyonso na ba groupe WhatsApp botalaka eloko nini nani akaboli akaboli yango na intention nini moni yo moko soko zaki vigilance te ndoko tina piège po mingi soko zue eloko na WhatsApp réflexe ali boso za nini ko kabola mingi biso pe ka eloko amabe ndeto zaka pressé ya ko kabola oromone eloko malamu orozala pressé ndenge moko te ba attitude wana yango ndepe parfois esunga ka monguna kasi ya turo yo biso nyonso to loba réseaux sociaux na yo internet na yo salelango pe pona ko battre l'école. Voilà la recommandation tous ça surtout pour na marambo etali ba réseaux sociaux. Souka ekozalaka ko défendre Goma, ko récupérer ba territoire nyonso ko kende Rwanda souka ekozala nini. Ndeko omoni na bandaki analobaka makambo muza lobaki. La guerre sera longue et populaire. Omoni makambo bamboka. Les pays vivent plus longtemps que les humains. Le président rwandais a semé poison dans chaque Congolais. Le président rwandais a compromettre l'avenir ya bana Rwanda. La moindre escarmouche visée sur tes lèvres. Ok, tunashukuru, merci kutupatisha haya. Mungu iko naona na nyie watu maere fisi ma France international ma comité international siamseme kitu sawa, tunashukuru batoto wa sawa, Mungu iko naona. L'ennemi pensait que nous étions ses femmes pour qu'il vienne baiser. Il est venu jusque dans l'aéroport international de Goma. C'est en direct, hein? Vous voyez comment ils sont en train d'allumer le feu là-bas?
Au Rwanda, ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Donc nous sommes déterminés aujourd'hui pour sauver notre pays. Donc, l'ennemi n'est rien. Nous allons libérer aujourd'hui la République. Nous allons libérer la République. Nous allons libérer la République. Aujourd'hui. Biso basoda gouvernement. Tukeleli ba mboka. Tukomi na biso bangembo, bafazer. Tebite to sani. Fandika kawa. Numo boyo kaka kito. Boyo ka onkaka. Tuzawa. Tona mukunzi na biso awa. Kapiteni basoda yeyo azawa. Siko to sandeni. To sandeni siko biso. To sala ndenge nini? Biso biso maele. Tala biso ye. Cécile Maël tokomi na biso ba vagabond. Mwana mboka. Ntima akufa pone ekolo mais ekolo yango tobenga biso tokota mosala soda po boboma biso bafamile na biso ezanga biso banini mais pas mal pour ekolo tondimika tokufaka pone ekolo kufila nango te ya nango makambo kaka eyaka nango. Ye peke anajilumiza maki ule amebeba vitu vya mingi na iko apigile masasi. Kisha amependa ampokeze ile arme yeye juu yeye apige masasi juu anabeba vya mingi. Kisha anaigeuza. Alimpatia hivi kwa chini. Anageuza mmake ndani ile ndani naonea kwa chini. Kisha masasi na jiponyola yeye peke muarme inamupiga mumugulu. Yo. Na vika sipigia nini hakuna adui kutusumbua tu. Ya anajilumiza ye mwenyewe. Bala ya basi stop. Ona kaka, iko hapa. Uko na kirumbu. Mama bote bani bana baua kiwe kama nini nimechoma ile pression. Sisi wote tumetoka kushitoa. Sisi tumeona na sisi pression tumekamatiwa. Sawa. Usitole bunduki. Hakuna vya kutola manduki ni kwenda ikala tu. General
presence ya Mungu katika kikao hii. Tutaalika Pastere Mushaga, Pastere Pilipili akuwe hapa mbele. Pastere Mushagalusa akuwe hapa mbele. Watakuwa na makuta priere, hapana priere kukawia. Pastere Pilipili. Tunaalika representant wa Komiko. Tunaalika Évêque Francine. Tunaalika pia Monseigneur Bahati. Angalia mweroporo Julie. Julie kwa tudanganya. Basuda wanakimbia Julie, angalia mweroporo. David netushoki. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Ingeta, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort, Idengo ametoka. Na waza na Efraimi Bisimo ametoka. Fiso Isamiru ametoka. Ngangonzi ametoka. Tunashukuru. Kuinda deja na kati ya Villa Goma. Ya deja kuinda ya mabe deja zalia. Una azoleka. Apesi gouvernement condition que azoleka yazo kutani Villa Goma po a bebisa aiba hasala oyo lenga me basoda gouvernement babeta masasi te tellement que basoda ope bazala ka mwa teti baboya ba minete mboka la babo Como beta penandi Rwanda biso moko odio ba biso ba deuxième classe to beta sino ba Rwanda to kufa deuxième classe na mitio ni kota ndi basoda ba kota Rwanda bango moko na odio na bango moko ba komanda ba zaki asi ya wa ndi kitali Rwanda na mitio basoda ba kota kana Rwanda to kufa ka biso na Rwanda kabide to kota Rwanda bango ba koti Goma biso pe to kota Rwanda comme ça aussi la lamba moko to lobo bo Villa Goma eza penda vraiment tomber awa penda bilomo boyoka zoyoka nini yote Boa vista. Viko na vileta kule au. Tuende basoda biso. Tupeleke pale. Tutasimira botini pale.
nguna bosa besika kubwaka bombe esika bango baza babombe kweya te me bombe ya biso mpe esika bango na bazali tobondela au nom de Jésus yawe kongo na biso na Plantation. Ndio. Ni plantation. Mon Dieu. Quoi, papi m'a dit que c'est Ah, vous avez un risque d'abandonner, hein? Oh, ben, intervention. Risque d'abandonner. Onga irise na e Congo na e Goma risque d'abandonner base Congolais moko samsa na kumboka na ye ozomona risque d'abandonner ba armes, tu vois, risque d'abandonner nyonso akimi risque risque d'abandonner tout sauf rien. PKM, AK, risque d'abandonner, risque. Donc, bon, c'est le comment côté risque. Donc, bon moni, n'a pas type chinois nyonso va abandonner. Voilà, vas-y, stop. Ona kaka, iko hapa. Uko na kirumbu. Mama, wote bani bana baua kiwe kama nini nimechoma ile prison. Sisi wote tumetoka kushitoa. Sisi tumeona na sisi prison tumekamatiwa. Sawa. Usitole bunduki. Hakuna vya kutola manduki, ni kwenda ikala tu. General Awa. Simba ye makasi toke na toke Simba. Simba ye. Ona mkono. Simba ye.
Pasteur Pilipili Pasteur Mshagalusa akuwe pambele. Watakuwa na makuta ya priere, hapana priere ya kukawia. Pasteur Pilipili. Tunaalika representant wa Komiko. Tunaalika Évêque Francine. Tunaalika pia Monseigneur Bahati. Goma Goma. Seigneur soutien bato Goma nzambe na ngai. Sunga bato bazana Goma na minito nzambe na bomoi. Tu es un seul Dieu et capable de sauver et d'aider Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle de tout ce qui se passe à Goma, Seigneur Jésus-Christ. Sois le Dieu juste et fidèle. Aide ton peuple, protège ton peuple qui sont à Goma, Seigneur Jésus-Christ. Goma, Seigneur, sois aux côtés des Gomatraciens, Seigneur Tout-Puissant. S'il te plaît, aide-les au nom de Jésus-Christ. Et